Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bandeko na nga na pesi bino mbote mingi. Ngai wa bino mama Elia Nitu na pesi bino mbote. J'espère que bolamuki bien. De mon côté ça va. Nzambe ala musi biso na makasi. Le toza dimanche le 27 septembre 2020. To pesi nzambe merci pour na mukolo ya lelo. To pesi merci ka pour na mukolo ya lelo. To pesi merci parce que aza mobateli malamu. To pesi merci pour na mape bolingo na ya pesi biso pe mabomoy na tongo ya bino mama Elia Nitu. Na tongo yango tongo etani nde na biso bino ke mama Elia Nitu nga na kosala anniversaire ya libala ndenge na expliquer ki bino na kosala anniversaire ya libala ka ndenge na expliquer ki bino. Alors lelo toza le 27 septembre 2020 na koyamba famille du cœur nanga, na koyamba baninga na ngai, na koyamba bandeko nanga famille du cœur nanga oyo boyebi na o boyebi te bokomona bango kaka lelo nde jour bomona bango lelo mama Elia Nitu akoyamba ba oyo ya ye mama Elia Nitu akoyamba ba oyo ya ye ya motema na ebisaka bino ki awe pa na biso tolambaka te ki elali po na boli ya lobi. Il faut boyeba que j'ai un service traiteur et décoration la Providence qui date de 12 ans. Na ebisaka bino nga mama Elia Nitu biloko balamba yango lobi te ke bolambi yango lobi boyo kolia lobi oyo elandi te oyo yango ezalake balambi lelo bolie pe kaka lelo toza nanu tongo yango etani bomoni oyo ezali viande na ngai ya brochette oyo nakoyambela ba oyo yanga ya motema lelo. Matiti l'angolaise na lelio oza musika na Toulouse. Mama nanga katika pesa merci beaucoup nzamba pambola yo service traiteur chef kapesa kende liboso na lelio aoyo ezali viande na biso ya agneau ya ona yambela ba pa lelo ponga kote ko yamba na sakana kateya na yamba ka penza ba o bayebi nga bayebi awa toza na ngulu Sylvie Mukadilek ya moto oyo ngula Paris, omoni ngula Paris. Donc le naza na réception nanga na osa lelo eza pour 20 personnes. Je 20 invités oyo to partager na bango repas oyo. Toza tongo na sina la muki déjà na bandi déjà ko bongisa biloko nanga ndenge ni na koyambela bapaya nanga lelo. Donc na yamba bapaya nanga na prêter déjà basani nanga parce que nga naza vraiment professionnel Service traiteur de corps la Providence ezako daté de 12 ans. Nasara makambo o etali mabala. Makambo nanga eza vraiment makambo o etali mabala. Alors, na prêté déjà, na yebi nombre de personnes autosali, ba vers nanga na sina bongisi yango na so nanga ya champagne parce que ba invité nanga ba komela champagne, il faut na yamba bango bien, soko yambi o invité batou, il faut o yamba bango malam. Alors, voilà, ba invité nanga lelo ba ko se régaler bako se régaler bokomona ba oboyebi na ba oboyebi te bokomona bango kaka lelo ya sika maman Elia Nitu ya lelo ya sika maman Elia Nitu na wala kisabino biloko ba pa nanga bako ya lelo mais ezanya surtout te la kisabino kaka oyo ezanya surtout te ba pa nanga baza tellement organisé balobaki na ke maman Nitu ezali mukolo na yo yo ka muto lambe biso pona tolia te biso pe to kolambela yo posa nini olia. Alors par nanga yango yo ona oyambela bapaya nanga na kozela par na bango to ko na pokwa nde bokomona pe par na bango nyo surtout na kolakisa bino mama nanga Lisi Ndombele. Merci beaucoup mama nzamba pambola yo. Merci beaucoup na bandeko nanga nyo surtout nakangi déjà sukia to lingo na suki ya okanga yo mto baki suki ya kanga c'est bon déjà suki yango na sina kangi na bongisi déjà nena oyamba bapaya nanga moni awa naka na kati ndako nanga menda kunanga ebonga misal de fête bobonde na oyamba bapaya nanga na oyamba bapaya nanga le ponga ka mutabisengo ande na episode na ka mutabisengo j'aime la fête et je travaille dans l'événementiel. Voilà na bongisi l'invité n'invite pas ngana linga désordre tel invité n'invite pas. Donc le maman Elia Nitu no yambele bino que des couples mariés officiellement. Et là ba couple au bazar marié officiellement, ba on to partager na bango repas ya lelo, ba onaza ko yamba lelo, ba za ba couple au bazar ba marié officiellement au bazar na lopete na mosapi bango nde maman Elia Nitu ako yamba lelo. Là c'est chez moi. Ndako nanga ekomi salle de fête. Na bongisi bien pour yamba bandeko nanga oyo bako disposer petan na bango pona koya kotala nga. Pesi nzambe merci pona mawa na ye. Pesi nzambe merci pona bolingo na ye.
Voilà. Mingi kokumisa Nzambe parce que Nzambe nde aza final. Alléluia na mokeli na ngai. Alléluia, alléluia. Alléluia na ye. C'est chez moi hein. Yo mutoko makao vanité de vanité mais ka ko vanité de vanité misapi on est au buka na. On a que c'est l'émission la balabala. Non. Je ne me cache pas. Je dois à personne. Donc, je fais ce que je veux. Ce que je peux passer à souffrir. Quand je t'aime, je souffrir. Voilà, je vais tout. Ah, non, yamba. Papa nanga lelo. Et pas nanga, bien sûr. Sauf qu'il y a un bien. Nanga yamba bango libanda. Nanga yamba bango libanda na jardin. Malheureusement, mbule zobeta. Ndenge mbule zobeta. Moyen ko vanda libanda ezati. To wana nutongo babiti na 17h biso na Paris awa. Mbule ko beta kaka. Félicitations à toi Karine Mokonzi la baronne. Mwana o balakisa ki misapi balobia Karine wana, Karine wana. Karine félicitations parce que Karine alobaka ki bozo mona kanda na YouTube, we moi bango YouTube. De bozo mona na YouTube. Na robala ka na YouTube. Na robota ka na YouTube. Alors, je te félicite Karine Mokonzi. Moi j'avais cru en toi hein. Tokutana na plusieurs fois na Congo to vanda to solo là. Na yebisa bato ba yo mameli ani tu Karine azaka impolinga habitaza na bato na ye. Et puis lelo azaka susu impolité. Na bi ope bo mona na musika ya ba télé réalité ya kovanda ne boye. Ezelo ko mon côté. Félicitations à toi Karine Mokonzi kala mingi te. La providence a yo c'est la bato ba kamunde ya lelo ba lambi lelo ba lepeka ka lelo félicitations vraiment. Kala liputa nanga pe ya bag nga kutu na wazo oya rouge Karine naza déjà na bag à rose. Wazo ata oya rouge hein. Pour ça le plaisir to ya ko binela yo. To ya ko binela Karine nzamba sunga nzamba batela. Nzambe merci parce que maman Charlotte a sepeli batela libala bien ebika ndenge to solo laka. Batela libala bien libala ba batela ngozo ko mutu ya batela libala po yo pe obanda ko sa anniversaire à mariage. Ndenge mama Iliana la mukina tongo boye. Mama ni tu. Monde la mukina tongo Karine. Na osala nini? Na sali ba sozonnement na bongsi déjà nzungona na choneza pona sala pilipili po kalate. Pour ba papa na fo balia pilipili ya kitoko moi il faut la organiser il faut ba ko s'organiser ce ko zo yamba bato ba yamba ka bato ko yamba bato na nenga dongite tango yamba bato yamba bango déjà bien na bongsi bloko na nga déjà bien de na yamba papa na nga na kanisi ba ko sepela na bango voilà wabino mama ile anitu tango na ba mama mabala parce que ngamo na za na kati nde na lobaka on donne ce qu'on a na pesa on na za nango. Alors bato nyonso baza na kati ya mabala faut sepela kana mabala na bino si il faut ko sepela ele bana mata parler moloto so moya ko sepeleza sepela na yo libala za kelo kwa esengo surtout libala o ezaka na kimia soki libala eza na kimia eza na mindondo te alors polinga libala no ezango na kimia pe il faut ko tiangolo sambo na kati il faut ko sambela faut sambela telo sambo na kati libaya na mwa libana oza malamu mais moi sinon se fait baké oza na part ya responsabilité responsable ya libala liboso eza yo po yo soko zo bongisa nde nzamba zwi pe loboko na machel ko na mais so bika ko nzambe kaka bongisela nga nzamba oya lambela fufute nzamba oya lambela mbali no fufute nzamba ko respecter mobile na hote nzamba ko respecter ba bokloni ba semeki na yo te nzamba ko pesa mobile na obilenga ngeli te on eza part ya responsabilité na yo moto surtout na vie aza na part ya responsabilité. Alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Bon. On se dit à tout à l'heure. Dans la question de viande, nous avons na saisonango. Nous avons saisonango na chango na mbanzite. Kala teti na ocha na mbanzite na kotumba. Na kolekse bino tout makamunions. Oza signature. La providence est un maman Eliane Nitu. Bon, on se dit à tout à l'heure. Bisous les miens.